vivre na Congo. Ezolekela basala maboko. Lelo oyo bakobetisa biso komi na niveau ozwi eloko opesi mutu oyiso bino dans une semaine. Bato ya misala maboko oyo balaka ke opesi ye bulo asala me. Toujours majesté le roi, kaka ndenge na lobaka, toujours majesté na bapalais esika bozwani, majesté partout na Congo esika bozwani bambo tebele, TRC Kibolelo TV, s'abonner massivement esika bozwani na palais, et que ndeka tolobaka, makambo mususu ebota maka du jour au jour. Chaque jour makambo mususu ebota maka du jour au jour. Donc nana patience de tozabo c'est que oh tozo vivre na Congo. C'est pour cela lelo oyo TRC Kibolelo TV patience. Tozo lobela ba papa au moins bato misala maboko bato misala maboko oyo balaka ke opesi boulot asala me ekomi ya Rolanda ekomi ya Roswana. Donc eloko wana ekoti comme virus na Congo awa. C'est que TRC Kibolelo TV nazo loba lelo ke biso jusqu'à ce que parler, tous s'abonner massivement et puis tout comprendre et l'ogoni ni oyo, tout limite tout faire veiller bino na mokolona, lelo. Voilà. Patience. Au sentir non? Ah oui, non, ça. Ça dit que bazo banga, bazo y bâtir que ça problème hein? Nini. C'est ça vraiment. Na pesi ba parole ba patience azawana ay bisabi do problème nini o to na ngo lelo ya makasi oyo ba parents na ba parler bo comprendre na te bo zoje siko na miso. En tout cas, merci Sa Majesté. Vraiment. Ensemble. Lelo vraiment toyeli likambo ya misala maboko. Misala maboko. Misala maboko. Actuellement. Donc ma bakumo rezo le kalambo bana kosakana te patience. Ya kosakana te. Voilà. C'est que ba problème rezo le kalambo kana biso. Considère bato misala maboko ya kosakana te. Ma baku ya koleka. Ekomi na biso ne komi na niveau ozwi eloko opesi mutu oyiso bino dans une semaine to dans 2 semaines nazo ko retirer voilà pour nous dire là yo c'est que eloko zo kam so biso za nini po omoni même ngabo pe na victime et ça est virus moko o ekoti na Congo awa na ebite c'est que bato misala maboko lelo oyo bako betisa biso mutu na ba domaine tout. Oui. Dans ma domaine tout. Dans mon tout, sur domaine tout, et comme il y a vraiment naza déçu, naza déçu. Biso to salari na terre moko voisin na biso. Mais bozana 0 mètre. Au robet à 40 tours pour se loga butu apam. 40 tours. Vient ndanga nini? Nazo sala. Mais en même temps, azo bilamba batu mususu. Azo sala. Voilà ce que tu es. Et pourtant, quand tu es bazos et là, peut-être on a rendez-vous, c'est très important. Parce que ya ou misowana, na yebite basa, parce que ni netinda bango vous basala. Mais ni netinda basala bon patient. Ça dit que pour la bango, babulaka, biso toza ba yuma. Ça dit que mutu aina eloko cheye, basa elaye azayuma. OK, mutu na mutu azana domaine na yi. Voilà. Même coordinateur to monaka, ba domaine tozo mona, ba mécanicien, ba électricien, ba nani ba menuisier, ba ajuster, même voir même ba docteur. Ah oui. Donc na domaine tout oyo to dit que oyo ça dit que mutu il faut à cause ça la on sauter. Oui. On a cause mécanicien comme sous-coordonné. Simbate. Non kabolande. Mais oui, c'est ça qui tue maintenant. Non kabolande. C'est ça qui tue. Vraiment. En tout cas ça raison vraiment. On a TRC Kibolelo, lelo tolobi. Bato misala maboko. Bata misala en général bino nyonso. Donc mutu nyonso misala maboko. Iya misala maboko. Oye biga mutu misala maboko. Tant de misala maboko. Misala maboko bato yo hein. Dites en français, je sais pas. Bato balo na wana. Tu vois ba ouvrier ba ne to ba wana. Ba ouvrier hein. Oui oui. Ba ouvrier mais dans babi le gens qui bato ba travailler kana ndenge ya boluki, ya ndenge ya ba technique, tu vois dans les années voilà, tu vois un peu ça. C'est qu'on parle maintenant. C'est-à-dire que comme il y a des virus, hein? Et ça pas virus, c'est comme il y a des virus partout. Et ça virus donc
nayebi te tokoki kosukisa bango ndenge nini soit bakoki koaide biso ndenge nini. Dernièrement na raté fête mpona elamba. Sérieux? Ah mais oui, na raté fête mpona elamba. Mais c'est compliqué, hein? Imaginez fête eza 20h nga napesaki elamba après 3 jours. Est-ce que elamba neko kosila te? Oh, terrible. C'est-à-dire que omoni bato ya misala maboko lelo na Congo awa tozoloba lelo, c'est que bakomi na politique moko boye patience. Donc quand aye oyi paneti eloko oyo esengi combien? Oh, peut-être $30. Aux yeux avant c'est $20 au pesier. Vous comprenez? Yo na bulu ke bi ande na keboyi na ozonga na oyali suku za mais c'est agumba ki amwa chango soki wapi wana kudizele onja programme. Mais yo mo pesi abosani na mémoire na yeke na minute oyo funa devoir funa sala boy pour zana ba occupation ni ensemble vraiment yango biso na PRC ki bololo TV to lo ba lelo oyo bara Congo boye biloko moko biso to yeba pe eloko moko c'est que misala maboko eza partout na monde partout les amis. Ok, na Brésil okuta ba coordonnées bazali ok na Afrique ici okuta ba coordonnées bazali ok voire même les États-Unis okuta ba coordonnées bazali ok ata na Londres monde entier mais façon de travail à ces gens-là ce n'est pas dans les tout ça là. yango ozomona mpe bato na biso basala misala maboko na baquartier omona oza na eloko bokimi na quartier oke quelque part justement c'est ça parce que azorendre ça tu vois ça dit que confiance wana oyo ezalaka ke opesi mutu asala eloko ça dit que menuisier oyeli bon ça elanga table oyo ça demande combien près de 30 000 opesi 30 000 avec le délai qu'on a besoin tu vois. Donc c'est le délai dans les êtres. Papa est tout na gabango non. Bon et ça la combien de semaines? Et ça la une semaine. Aux hommes au péché mouton en temps. Mais pourquoi ça n'arrive même pas à ces gens-là? Tu vois? Ça dit que à satisfaire qu'il y a oui. Ça qu'il y a va satisfaire. Ça qui tue maintenant les choses. Bah on manque peu ba clientèle. Donc ba clientèle parce que qui m'a non to ya kakao parce que ça donne ya ça. Parce que to santo que souvent. Nous aux oliba yo beaucoup ça mais ça t'est quand même. C'est pas mais tant qu'on à soi d'ici yo. Oui, papa na il sous à continuer les sous les mêmes choses. Non, mais ce n'est pas ça. Virus on a évité sur aussi la ligne. Oh peut-être un virus c'est un virus. Et c'est partout na bato ya ça beaucoup. Voir même un mécanicien. Oui, qui va texter ma patron belé tout ça. Oui. Nous doit sombi ketchi na voir même na ba chauffeur wana. Ba texter ma patron belé tout ça. Chauffeur taximan a bini à quelque chose là, mais est comme un mot à l'omoli biné. A te kili moninga na. Azi amabe azongisi. Mutu ko bia kudu. Patron koto ngane ba. Problème. En tout cas, c'est dégâts. Oui, mais la mécanicien wana pe. Soko pesier mutoka yo moko Hollandais langote akozwa kaka pièce no wana tekeli yo lisu Hollandais là. Yo teki tu wana vandi. Alors même pièce wana bi ala qui bi pièce oyo ya monde débit. Maintenant la pièce oyo de débit non. Toi tu crois c'est la pièce en question. Mais à un moment tu sens que au pesier pe mbongo. Na ba Nigérien ba toi ba kana. Aki paso bi pied azu de pièces kuna. Aye nango ala qui se bosse. On peut plus cigare yango ya. Ake azongisi Nigérien là. Mais il prend oyo ya longo na place nini? Azongisi. Et non ya yo moko mi fouté ya mosusu. On comme un mécanicien aller réparer, on comme un zela après 3 jours le même panne qui s'est fait. En tout cas. Le même panne qui s'est fait. Un ami qui a vendu son véhicule là-bas. Il m'a dit mais mon frère, les taximens vraiment j'en ai marre là. Mais il a pas dessus. Tala bango ba batongo wana. Ce qui zamu tukana mongo et pola ne bete ba une semaine 5 jours ça là. Vraiment. Ezo sala pe. Et ça là. Mais yo ke pese kaka ya yo. Des gars comme les lolo de comme ba marambe belé. Pour dépenser ba mbongo loko lelo. TRC qui bololo to s'abonner massivement ba parler sika to zwani. Lelo oyo ba misala maboko. Tozo pupola bino ya kosala. Tika biloko kosala. Tika yango. Botika yango parce que bino bozate to ko vivre été biso peso ki tozate beaucoup vivre été yo soki yebisa no soko avant nyona oyele logo abungusate awuzambo et pas été awuzambo pesa awuzambo te
à la place aux ambos tout le monde a je tout ça grève à Kalani non parce que grève concernant non président de la République a mais quand même pour yoka ndenge bazo ko tracasserie l'équipe mais na niveau moké au senti que bayoki bango mais misusu na tongo babimité tout comme à 13h misusu babimi pourquoi babimi parce que a besoin ce qui sont automatisé bango besoin bango bon avait pas été papa il se fait souffrir le gens na ba cause de biloko moko na tracasserie ndenge kotaki na nzela eza cause na bango moko bébé nyoko lipe ba chauffeur mais oui justement parce que eza cause na bango moko parce que tracasserie tango ekoti ndenge wana eyelakisa nini ke bino moko esika bozali tango le chauffeur nani moi policier na koya 300 au finir on a koya 500 ekoti virus habitude opesi bango siko yango omoni bakome bongo ah oui ça qui maintenant koli tracasserie tango pesiete asiliki akangi ok bango mo de ba bandeli donc bato bisa ba na ba domaine toza na ngo nyonso domaine nyonso to poni domaine parce que ça la passe pe mawa je te dis et ça la passe pe mawa alors na mboka na biso il faut tout comprendre le komoko c'est que c'est une habitude il y a que comprendre que na ngo sala muninga na mabe to continuer de vivre ah oui to continuer c'est ça to continuer alors le gens n'arrive même pas à comprendre que mabe oyo euti wapi et puis to succès na ngo wapi tina coordonné oui les pénal papa a tombé là yo coordonné tu peux imaginer ana 300 d'accord oh nyonsa oki kosala oh ba tu na pe ba call bango bango non ah oui tu sais à l'époque quand on était des enfants on est kuluka mo loko mo besoin ti mo ba foctoire on met le sens on fait le baloli ali osale oui au babi ça pas tout mais à l'époque il y avait pas trop de coordination tamboli bango ba biloko na basala ka yango bango mongo donc quand les komela bango neti ya bango mongo bateli yo kaka boye nga talon na nga ya chaussure na edition elongo un jour mosusu et puis nazo kende nzela na komi na hôtel talon kutu etikali nzambalola talon etikali si j'avais pas l'argent à Osomba peut-être les papa mo boya moi et oui mais c'est terrible nazongeli papa na o bombela nga suka tilenga kola azo saka lobi musu onataki bambai non bosala misala na motema malamu tozopesa mbongo na motema moko bino mpe bokanga biso baservice na motema malamu mais il ne faut pas basalelaka yango te c'est que donc biso na bango tokomana tiki batango oyeli yo kaka oyeli kaka musala bapasi na nyonso toyebi ke esili na kaki ok rien on doit arriver à se faire comprendre entre nous comment on peut ya kokende mpe na basystème moko ke bayebi yo musala pesa motu délai soki oboni misala ebele basala bani bon obi enana bamisala ebele et puis le reste là na kozwa ngo après misala tant opesanga esimba te bango te nyonso ils prennent après quand ils prennent là après un moment tu sens que akoka suko sisa mambo voire même bamaçon donc na domaine tout na bato kutu bakanga suki voilà ozomona okepaki motu akango suki po akango suki na motema moko azosala suki ka bon azoplante obongo po ayebi ke ewumela te ozongela ye liso ozongela ye tu vois le problème bango nyonso baza ndenge ce qui fait maintenant que ici na RDC bana Congo tozoloba na mboka na biso eza biso to remarquer que il y a des mauvaises choses qui se font alors qu'est-ce que nous devons faire tout ça là effort quand même patience tout ça quand même effort ya koluka de sorte que tout sungana tu comprends non c'est que mutu moko amemelo eloko osalela ye afuti mbongo na ye délai na yo opesi il faut la respecter salele pe na motema malamu parce que abimiseli yango mbongo ayebi ke ekei ozongela ye tu comprends et ça tu vis ce côté donc ezalaka pe déjà mais biso toni to casser système wana et il faut système oyo biso nyonso na bapale sika tozwami il faut tozala na système oyo baki ntango ki opesa soit disant bato ya misala maboko mosala asala tuna edele na yo nano papa mosala na eli esala combien de jours oh non 3 jours c'est bon c'est respecté mais si est dépassé déjà 3e jour carrément tu as droit même ya okangisa ye mais oui po bakokisaka te bakokisa mamu na bango te dans notre pays il y a des choses qui se passent propos ya bato ya misala maboko wana ezolembisa na biso
Et je l'aime ça. Fatigant, vraiment. Donc ça, tu arrives même pas à comprendre que comment ça arrive que Batouana ba itizaka maele na bango. Oui, a utilisé maele. Yo fouti mbongo. Mais baza maele, hein? Oh là là. Mais baza maele batamisala maboko. Non, c'est-à-dire que tu as remarqué dans 100% na Congo ah. Ba misa maboko batu no sikomi na ekola boy. Na sala boy. Na sala pourquoi? Parce que tu vois que tout le monde qui technologie veut changer hein. Ah oui. Oui, changer. Les gens vont évoluer. Tu veux changer. Patience. Maintenant, les conseils, on doit le donner tous les jours les conseils. C'est que ils sont au lembaté. On va continuer toujours. Il y a pour ça là que Maël et Nabiso. Tu vois que tu as ça dit. Na bateau bakenda kotika biloko basalela bango. Na bateau ayebi oteke ba aventure les gars na biso tout. On est ensemble. On est des victimes. Ah ouais. TRC victime. Na victime vraiment. Parce que tolemba makambo wana. Tolembi makambo wana ya bapi ya misala maboko. Bazo souffrir biso boye. Bazo nyokola biso au tel point que tu ne peux pas arriver maintenant qui okomi ko banga. Ce qu'on nous tikele au verrier. Ah oui. Okomi ko banga. Ah oui. Tu te tournes maintenant qu'il a qui tikele au pas d'ailleurs bon. Est-ce qu'il a besoin de lelo? Est-ce qu'il a besoin de lobby? Ah bon, tu as fait mariage hein? Oh, combien de gens batou mususu avant d'avoir tongela ce qui il a pas de gars la mise sur wana zo zela yango. Moi je vais t'aider. Pour son qui a changé, attends mon mususu. Ah, il y a compliqué hein. Ah vraiment. Il y a compliqué, ça dit que biso tout n'a pas parlé ce que tu zoami to s'abonner massivement TRC Kibolelo TV. Tobo c'est des ingénieurs mbaki sont. Il pas ça victime. Ah ouais, ingénieur mbaki sont. Je vous salue. OK, donc il est parti victime. OK. Dernièrement à Ibisigabi mais majesté le roi. Na comité à niveau ya kokole mutu wana o da kende kotikela ye bilamba na ngai na pressing ba repasser d'un degré. Il n'y avait pas le courant. Au moins, il y a la lumière. Oh, tu as la lampe, la lumière. Tu as la torche. Tu as la torche. Quand tu viens, ah non, comment ça aller? On a la lumière là, non? Il n'a pas le courant. Bazoa qui l'a mbaya mutu, baké na yango et pas naé à sokoli à repasser le kuna à côté. Vous savez que ma pressing, au moins, on a un cadrement, un dessin, mon boye. Et c'est là que on a machine. On a dit qu'on a une machine. Ozomona ba cheka ka bakangi ngona babiloko moko ba pressing wana eza na machine te eza machine te mais à un moment que tu sens et pesika tu te parles tu comprends ça n'arrive même pas à faire marcher les choses qui est comme la temps au moment où on dit tu atika qui eloko na ye et ça nini et s'emballer TRC Kibolelo TV s'abonner massivement majesté les rois patience à côté Tozana Bino, Tobotika Binote. Consommez, vraiment. Salut, ciao. La TRC Kibolelo TV, tous s'abonner massivement, Majesté le Roi.